bouger. Hein, je dis vraiment ça sur internet. Si vous êtes fini, ça va nous faire biso. Yango timi dana kata baki bola na on va parler dans merci beaucoup son bola ndango bouger oh son émission bouger alors ba onyo so badingana to sengi na bino bo bouger ngonge koki ya bino nyonso bo bouger émission to bouger kano kakadi bouger bango émission bozaki ta nyonso kolanda na internet lelo ekomi na bandako na bino to bouger biso nyonso kini mobimba Brazzaville mobimba mokimba to bouger lobi Suite à la première question, et bon image, Nassimam Kongo na yo, oya bombani alekio na mayele. Je pense que la première question na biso c'est clair, bana poto bozo s'attendre na ba écho ya taxi moto ndenge awa na Kinshasa et zu impact bango ba komi ba star, ça veut dire ouais wa star moto moto ezalambula livraison à domicile, appui na bango par rapport ya transport awa na Kinshasa. Nous allons les découvrir tout de suite. Je suis à côté de moi avec un motocycliste responsable et parent qui va me répondre à ces questions que je suis en train de se poser. Papa, bonjour. Bonjour, papa. Kombo na yo nani? Kombo na Emmanuel Bonga. Papa Emmanuel Bonga, ozali moko ya motocycliste awa na ville ya Kinshasa. Yebisa biso taxi moto e uti wapi? Non, initiative ya taxi moto e uti na bando na biso baluba e uti na Mujimai. Initiative ya taxi moto bino bana poto boyoki réponse et outil na bande kona biso ya baluba. Ça veut dire baluba nde ba initiateur ya taxi moto awa na Kinshasa. Alors papa Emmanuel na habité initiative ya ngondenge koti awa na Kinshasa. Vous avez des difficultés aussi au eza ko déranger bino sur terrain ou soit les kino on rese ba yambi yango na esengo nyonso. Non ba yambi yango na esengo parce que eza combattu. Eza combattu parce que baye na idée ya bien pona kolonga chômage na kati ya mboka eza ba jeune belé oyo bakuti na kati ya kini baza baluba te baza na ba école différent ba osala musala ya taxi moto. Alors l'état atie bato atie na kati ya na ville Kinshasa baza ba déléquent donc tomba bazo kanga moto en désordre ça règlement l'état. Alors si on comprend bien les agents de transport au bazar na terrain de bazo kosala mabe ya kokanga bino un peu na désordre, c'est ça non? Oui, toza menacé, toza sanga na l'état, azo ba précaution bien, asa la place oyo biso to futa ba droit na biso. Atika ko tira biso ba délégué na coin sa biso ko kanga ba moto plus ko ndeko ba miyibi, l'état asa le loko bien, alors biso ba moto to respecter. To respecter loko wana. Ok, merci beaucoup vraiment papa to sepeli na intervention na yo na to bouger bango ya lelo émission des initiateurs yope oza muluba papa. Non, na muluba te na za mungala. Ok, merci, c'est pour dire que initiative Baluba et Sangisi Congo Mobimba, ça veut dire Bangala, Bakongo, Bayaka, Basuku, Bandibu, y compris tous les autres tribus on a tangité, bazan déjà la Katia Ben, il y a initiative Oyo, il y a taxi moto. Merci papa, on va continuer des autres questions avec des autres motocyclistes. Merci vraiment beaucoup pour votre participation. Vous avez bien compris l'initiative en moto, Outina Baluba, Sangisi Batunyonso, et puis papa Aleli pour Nabajan et transport. Bah, il y a ko interpeller kaba motocycliste, ce n'est pas dans les britales, ce n'est pas d'une manière en désordre. Je vais poser encore une question, papa Mbote. Papa. Le nom c'est Papa Richard. Papa Richard. Yes, papa Richard ndenge ko alobi par rapport à Makambouana. Est-ce que bino moko pe na part na bino ba motocycliste, est-ce que vous avez aussi des organisations au bozo sala afin que l'initiative na bino eza la respecter eza na dignité? Effectivement, tozana ba organisation biso to salaka na banzi na musala biso moto eza musala oyo ezali musala ba responsable puisque c'est pas par hasard oyo komona muto akumba moto ezali bo tosungaka pe mabota mais donc dans l'entretemps biso moko na tronçon tozaka na organisation na biso moko to salaka un moment il peut y avoir un problème oyo tokoki ko régler na organisation na biso. Ok papa Richard, alors pour nous citer un peu si vite pour na tant ils ont mukuse biso na internet et puis na ba chaîne partenaire pour na resuki ça par rapport à ba mikanda pourquoi pe bino bozolinga te ko se mettre en ordre dans les points ya ba casque et puis na ba biloko mususu l'état azan ngo besoin. Bon, vraiment c'est regrettable puisque
ngai moko bakanganga na moto nanga oyo na donc je me suis retrouvé na batu oyo bazana mikanda complet mais bakanga batu wana na mikanda na bango alors mutolobi mikanda na ngai yango bon soki par exemple na casque moko casque mususu ezate ezali question ya conseil normalement ezali question ya conseil soki to tambola na deux casques mais à partir de wana ezali ça devient crime na tango wana pour mutu wana futa 40 000 pour atangi casque moko est-ce que c'est normal mikanda tosombaka oui tosombaka malgré que bachele biso cher eza moto eza mutuka te makambo komi ebele na moto batunaka so mutuka te ekomi nde moto moi oyo moto mituka batunaka su te depuis moto ima. Ok papa Richard toyoki intervention na yo batunaka su mutuka te ekoma kaka moto bakonzi bazolanda biso bazoyoka tolembeseke mwa muke bapapa baleli babi taxi moto ezobikisa ezosunga yango moni balobi tolembisela bango mwa muke parce que babese komi enchaîné wana pe dans la consommateur moko ya taxi moto mama alingi apporter moi implice na ye mama na ebite avantage nini ezali na taxi moto depuis na Kinshasa bino bat bomataka eloni bozo senga na bandeko moto tout d'abord pour la première moto et ça bien poser sunga biso par rapport à transport ce transport ça passe moto so ezali wana en trois moments et ça la biso bien aux moto pe ils ont facilité pour na okoma na endroit place aux kende mais le problème nanga na ça nango za moko o ngana lina souligner na tina na gouvernement na lina lo baboy na so bomba ngote za posa motema nanga gouvernement tena biso le kambo pour na tina prince ya kapela comme parking gouvernement et ça qui l'état ça qui prince oyo pour na que mituke ba ko leka ba leka naka mais comme parking ba camion so parquer alors ça risque mingi na ba accident tout d'abord na pour na ba de ba zo leka na 4 et puis ba oyo ba to ba fête na kati ya ba endroit na bango l'état alukela bango esika oyo ezali ke tango mususu bato bazokende komela wana to baza na bafetre bango baza na bisika mo ezali ke so bato bayeba tiaka mituko na bango place soit na bisika eza terrain moko boye ezali polele neti bato babetaka bale na poko nango babetaka so bale te bakende kotia mituko na bango na kati sorte na baekole batia mituko na bango kuna bayeba basali bafetre bango badiase na bango bazwi mituko na bango na keme après en tout cas vraiment l'état en tout cas vraiment le message bien passé à maman ndenga lobby ba stationnement ya ba parking pembeni ya banzela na batu ya ba feti tout ça na kati ya banzela na ambiance na kati ya banzela ezali pasi yango moni na cadre to bouger bango ya lelo to lingi vraiment to bouger na initiative ya taxi moto ndo moni ezo fungola ba parenthèse o nyonso pour citer dans les dernières questions nous allons aussi interpeller un motocycliste ici qu'on a likambo etali prix ya moto exactement jusque là to éviter eza fixé na comment. Et puis par qui, c'est combien, c'est par rapport à ma tronçon, par rapport à ma course, par rapport à quoi, on va voir ça tout de suite. Viens. En tout cas, vraiment, c'est toujours dans les cadres des magazines. Tout bouger bango ya lelo, papa, par rapport à prix à moto, ezoye banate. Ezali par rapport à moto, sera la cravate, c'est un costume, on a pris mususu. To azana ba colis azana prix mususu to ezali par rapport à ba tronçon to à ba destination. Non avant comme on a Bruno ya gaz pour na prix à taxi moto et zo dépendre na ba distance na ba course et dépendre na ba course ça ba distance et puis aller prix négocier entre client et motard par rapport à la distance oya ko sala ndé ba bi ko pesa prix et c'est un peu comme ça. Ok, la réponse est bien répondue. Ça veut dire que les prix précisément des taxis moto est par rapport à la négociation. Il y a qu'il y a un motocycliste. Donc jusque-là, il n'y a pas vraiment un prix fixé par l'État ou par une organisation de motocyclistes. Papa Hardy Saint-Pierre, tu es là-bas. Mariano, croisement Elengesa, Mompono. Le point de vue des motocyclistes de Mariano Mompono. Nous voulons ça maintenant parce que vous avez compris aussi ici Maître Toro Croisement qui mouenza capella comment est-ce que les motocyclistes ont différencié leur point de vue
par rapport à To Bouger Bango d'aujourd'hui. To Bouger Bango, une émission des leaders, une émission des réveils pour tous les paresseux, une émission qui bouge pour les initiatives importantes. C'est pourquoi To Bouger Bango a initiative à Taxi Moto, Moto Taxi d'aujourd'hui. Jean-Félix dit bien pour vous faire du bien. C'est pourquoi je suis là pour vous faire plaisir. Tout de suite, tu fais beau, antenne, Papa Hardy Saint-Pierre, Mariano, Elengesa, détail de long et de large. Merci Jean-Félix, nous passons au micro. Tous allez exactement à un coin na croisement Mopono Elengesa. Justement, tolingi tolobela lelo na tina ya initiative motocycliste on a vu la Kinshasa. Justement, Nazali est entouré na beaucoup de motocyclistes avec bango toroye ba ko développer te ba ebandaki moko ebandaki ndenge nini et puis ba difficulté bazo rencontrer na cadre amsa na bango tozo linga to benga ndeko moko akopusana po to lekato to partager na ye un peu par rapport ya thème na biso lelo initiative ya motocyclisme à la ville ya Kinshasa ezo rentrer mais oh utuko lobeza ezo rentrer vraiment na cadre ya vision na biso to bouger bango tozo aider bato yo ba lali ba lamuka. Alors okoyebisa biso ba difficulté ni beaucoup tanango na cadre amsa na bino. Non, ba difficulté de belé. Et c'est belé notamment na banjan ya transport. Bon gens qualifiés comme les roulages et autres, parce que déranger biso, soit disant à bureau de, il y a télémission, basana ba autorisation, bazo luka ba document, bango moko, bazo nga se présenter, bango moko, basana ba ordre de mission de, alors tout ça déplorer vraiment ba makamwana. Voilà, bazo déplorer makamwana. Est-ce que vous connaissez biso, et là ba critère nini pour moto a exercer musala o ya motocyclisme? Donc ma critère est allé, un face à la chauffeur. Le 2 face à un permis de conduire. Et le 3, il faut avoir des documents. Des documents comme documents tout ça, de transport, tout ça, la plaque de matriculation. Il faut avoir mais les gens se plaignent, que bino motocycliste, vous avez à la base, il y a beaucoup d'accidents sur les différentes voies, les différentes artères. Je dis ceci. L'accident, nous basé sur la motocycliste. Nous avons un problème sérieux dans ce pays. Les chauffeurs, ils ont barrière rebelle. Y compris aussi les montages, n'est-ce pas? Tous ils ont la barrière. Mais le problème est que nous, les cyclistes, quand on roule sur la chaussée, tout ça qu'on respecte la réglementation routière. Disons les codes de la route. Tu y a en haut, n'est-ce pas? Mais l'autre chose est marqué les chauffeurs, il y a des chauffeurs là, ils ont mis Mamabé. Ils ont mis Mamabé, ils respectent les montages. Et si vous regardez bien dans les codes de la route, les montages, disons, la moto, c'est un véhicule automobile mais à deux roues. Il ne faut pas respecter la paix en haut. Mais bino, la plupart de bino, les codes de la route étaient. Bon, tout le but est que les chauffeurs ne montagne ne éviter. Tout le monde, moi, exception, ils ont raté. On est toujours dans le croisement Mopono Elengesa, toujours dans le cadre ya To Bouger Bango et puis dans l'initiative ya ba motocycliste. To uti ko soana ndeko moko ndeko Pascal, to lingi to soana ndeko Musunde. Voilà ndeko apusani to continue soana ndeko Mbote. Mbote. Okwesa so komona? Komona ngai Kanza Bwaka. Ah, ndeko Kanza Bwaka azana kati ya To Bouger Bango. Alors ndeko Kanza Bwaka yebisa biso course za la kande bo futa course nene za nonga ke par exemple olongo awatina na côté ya Capelle ils ont même prix olongo atina na victoire même prix bien bo sa kande pour la course na tarif ya moto ils ont prix te toyoka na kaka course ya molai to chema prix mo bo valable course ya moke to chema course mo valable. Est-ce que ndeko kombo rappeler kombo na Kanza Bwaka musala oya motocycliste est-ce que vous se retrouver mandenge to bana kina na se retrouver pour na tie serrer na musala na ngai elo appel nyo ngo lancer na bande comme suba vani na bango balali balinko bouger te hein elo appel nyo ngo lancer par la bango bon biso ba congolais musala mezate o avana na ndako Kongo eza munene banzela pezali moteza mabete so osali o se retrouver. Bon, et là on est lingo singa na bandeko oyo baza komi pona ko veiller na route to benga omi ba roulage et là on est au singa na bango. Bon
PCR to ida bango na makambo ebele mais bazo coincer biso na makambo ebele na bata transport tracasserie les trop oza mikanda tant que basaki na commune mususu yaza na commune mususu mais azoluka a compliquer pour bakoti au bureau pour balia moi 10 000 moi 15 000 francs même si ça complet bazo compliquer bato va même PCR ba ko enlever il y a toujours des montants au Barolanda pour résoudre des problèmes en mer pour compliquer biso na nzela. Voilà bandeko balandi ya émission to bouger bango awa tozalaki na coin oyo bengami elengesa plutôt croisement elengesa mopono na kanisi na kozongisa micro to plutôt avant na zongisa micro na Félix na moni ndeko mso azali tokobe mbote ndeko mbote mingi papa journaliste komono nani komono nga monsieur Mene yo poza motocycliste na motocycliste pendant en solo na bandi musalo banda kala est-ce que ibsanga depuis bandi musala oyo okutana ba difficulté ya genre nini ba difficulté zebele eloko ba difficulté komona parce que tozo perdre bande kona biso mingi ba motocycliste pona nini omona donc tozo ebate soki baza ba criminaire soki baza banani bande kona biso bazo kufa mingi makasi bazo omona bazo bima comme makilia omona ye na arrêt azui moto amemio quelque part abotolo moto kobotolo moto no fait kayo en plus peu abomi yo en plus mingi to betela sete bande kona biso mingi ba se retrouver na kaoyo na prison pona nini kolo moto aondima ngote muntu ba botolo moto na butu na babeti masas soit ba botolo moto tango akena expliquer kolo moto aondima ngote ebele bande kona biso ba se retrouver na prison pona bakaya ko botola moto pona tosenga pa ba konzi mingi batalela biso bato ya moto makasi batalela biso to souffrir makasi to sali nini po to perdre bande kona biso mingi boye to ba okufa to se bate loko nini bazo kufela. Voilà, topesi ndeko merci mingi ndenge a intervenir na kati ya magazine na biso to bouger bango mokonzi mbote pomio mboka yo. Est-ce que koyebisa biso bo salaka lolenge ni na bandeko ba motocycliste est-ce que bo edaka bango po ba ko samsa na malamu to pe bino bo utaka bango ba tracasserie inutile les tracasseries zakate to tangisa bango ndenge musale salama ba taka ba casque ba tamla bien po ba degesa na mingi te. Mais bango ba lobby de leur côté que bino bozo empêcher ba samsala ata mutazana mikanda bozo tungisa bango donc bazo samsala malamu te te wana bisote ba autorisation bisote. Alors message nos alliés aux gens qu'on lancer et pas na ba motocycliste oh ya coin na yo na elenge sa mopono. Ngebe bisa bango basa malamu. Ba so ba mikanda bango, ba so ba casque de protection. Il a yebo ko motar na client. Merci moko. Merci. Nakozongisa maloba epai ya ndeko azana ngamo mosusu toujours na même thème oya initiative ya motocyclisme eza ndeko Sylvie Imani ndeko Sylvie na pesi maloba omboka yo o développer un peu par rapport ya initiative motocyclisme mais na point oyo zanango bongo tokokuta na mbalasima. Oui, merci Hardy Saint-Pierre awa tozana croisement ya université Kapela. Alors na cadre kaka ya to bouger bango tomoni ete mikolo na kati ya Congo na biso tomoni ete ba moteur ba bouger na ndenga ko sakana te lelo pena na cadre to bouger bango vraiment toza na mituna moko to into tuna na moteur na biso azali pembeni awa na kati kaka ya initiative ya taxi moto tolingi toyeba lelo to remarquer na kati na mboka na biso malgré ba moteur ba bouger trop pona ko sunga ba peuple congolais na oyo etali transport mais to remarquer eloko moko ete ba accident ezosalama trop alors tolingi toyeba eza dû na nini na kotuna mutuna na ngai na moteur azali pembeni na ngai ndeko na biso mbote. Bonjour maman. Kombo na onani? Nazali na bengami na kombo ya Gabi Kulwila. Nani? Gabi Kulwila. OK, ndeko Gabi. Motuna na nga ezali boye. Nalingi na yeba lelo. Pona nini tozo remarquer ba accident trop na kati ya bino ba moteur. Merci pour la motuna wana. Même nga pe na mituna ka bongo pourquoi ba accident ele ki mingi na kati ba moteur. So otali bien parmi ba oyo ke no baza ba ancien ba moto. Je pense que je nazana 3 ans de colonne moto tant que parce que nazana président parking
atala kosala accident te puisque nayebi banorme ya nzela nayebi kotambola ndenge nini batambolaka mais eza na par exemple bato pour bien dire bakinois pour bien dire bakilete bandeko kosala bakinois ebele ayekoli mosala moto sika donc so koti na nzela ayebi ni code de la route ayebi korespecte mpe tala moto te c'est normal il faut accident fo esalama parce que ayebi eza métier na ye te mosala nyonso eza na motu nango. Alors nayoki ndenge olobi musala eza na mutu nango nazali kozela lisusu kotuna mutuna na ngai na ndeko oyo azwami pembeni na ngai nalingi lelo oyebisa biso importance na bino na kati ya mboka na biso Congo. Est-ce que okoki koyebisa ngai importance na bino eza nini? Oui, kombo na ngai John Kambale. Importance na biso plus ya liboso nanu toye kosunga population bandeko na biso ba congolais na transport à travers taxi moto. Alors na yango omoni na Kinshasa, précisément na Kinshasa na capitale awa tozo sunga makasi parce que eza na ba lié mususu ba transport et ezo semblé difficile pour la population. Alors na yango tina na biso mingi eza kosunga d'abord population congolaise surtout na capitale na Kinshasa. Ok ndeko ya solo ezali pona kosunga peuple congolais tomoni yango tellement embouteillage eleki ya trop tomoni ete ba moteur na biso ba boucher na ndenga mukete na ngonga muke o se retrouver na musala pe osungami. Alors nalingi na yeba lelo ba difficulté na bino eza nini eloko ni bozo rencontrer comme difficulté? Ok, merci beaucoup. Difficulté na biso eza mingi ba agent na biso oyo ba tieli biso sur terrain. Aja donc ministère des transports ba aja wana toza na posa na bango mais sauf initiative eza mabe par rapport à nini bango bazo sala musana na bango ndenge esengeli te bazo kanga biso n'importe comment et puis bazo pesa biso ba aja oyo bazo convenir ko sala musala oyo te bato ba vimba ba pomba wana mutu esala bien te azo ko kanga yo brusquement bato bazo kweya bazo sala ba accident bongo nde tolingi yango te toza na posa na bango. Alors toza na posa basunga biso ba changer initiative na bango ya musala na bango toza na posa ba ja oui tosomba ba taxi c'est normal mais il faut ezana ndenge ya bien toza na posa na bango basunga. Ok nakanisi bandeko bazolanda biso tolandi yango bien bisika nyonso boswami. Alors nazali na motuna suka na lingi na tuna na kopusa na epai ya ndeko okopesa biso kombo na yo nani? Kombo na nga Boaz Ngando. Ok ndeko Boaz nazali na motuna moko na lingi na tuna yo na remarqué lelo sango penza epanzani makasi ete parmi ba taxi ba motard ba remarqué lelo ete parmi ba motard ebele bakomi pe ba miyibi bato bakomi kobanga bino o soki ba memi ngai bako enlever nga et puis bakomi koyiba basaki ya bato bakomi koyiba bona yebi te yo koyi koloba nini? Bon, merci journaliste pour na mutuna wana, c'est vraiment important. Nazo ebisa population boye. Na catégorie ya ba chauffeur moto, tozana deux catégories. Ezali na batu oyo bazu musala oyo comme métier eloko ezo sunga famille, ezo tangisa bana tout ça, mais ezana batu mususu oyo bazalaka miyibi. Siko ba moni ke moyen bayiba na makolo ezate. Alors, comme ba moto ebima, bazo sikoyo moto comme secours na bango. Donc, ce qui akati mutu chenette, to ayibi mutu sac, eza moyen oyo ezo servir ye akima. Ole akima na makolo, sikoyo azu moyen wana ezo permettre ye akima sikoyo koleka mutu oyo ye asaleli mabe. Donc, tozana ba bon chauffeur, mais batu wana okomona bango na ba moto mo boye oyo ezalaka boxer te ba moto wana ezalaka 5 vitesse kimaka mbangu mingi ata soki olandi ye na ba boxer okozwa ye te et puis okomona bango chaque fois bazalaka toujours salité balingaka ko s'identifier na ba tronçon te donc ce sont des venants comme ça. Alors eloko nyo koyebisa na peuple congolais koyebisa na ba onyo so bazolanda biso tokoyeba bino ba vrai motard ndenge nini bilembo nini tokoki koyebela bino? Bon, merci pour la question. Tozo aider la population. Na koyebisa population boye.
ceux qui ont commis na tronçon omoni mutu aza na macaron ya place oyo amemeli yo te aza na signe moko boye ezo identifier ye te ke un jour okomona ye lisusu. Donc c'est inutile opesa ye confiance parce que ba monta rebelle ba komo loba o nga nazo sala nzela nazalaka na parking te tout ça wana eza mafia mutu wana aza na volonté asalela bato mabe ayibaka basheneta bato akataka basaki mais mutu oyo normal il faut azala na place ye azali o bayebi ye. Ok, merci bandeko balandi biso. Tali tracasserie bozo ba difficulté nini boyo kutana ngo. Mama tudi difficulté ya bunyi bikola monjila bwalibwa adiba bigela bwane besa mwana kwamba nchintu chichi mukanda yu hatuka bigela banje bawenze la publicité bwane te tumaye mukanda kampa ndiba wa hatuki tusumba mukanda awo kaje bika bichana nangu to bikaji bya nejo tola mukanda nejo tukwata musango mwebela jitu kwata jikaji amanda ya mikesa to nyenze bwane versement moto uji 12000 bayo kwa mande 48000 oui wa kujisikite hadi ujisikite ambo ushikila mu combien ujisikila mu $20 kaina shi versement to bintu ajibi tutonde bikole vraiment tutulo mu mbula mataji bwane anja tufule luse kubwa luwe bo atangila yetu bwanto hajiba kule bwane besa mubwele bakaba tunzele bibisete to basumbanye ani musamwe yela ni jitu kwata musamwe yela shintwachi tutulo mu gouvernement bwane anja tutangila luse kala. Vraiment na zongi ici le sous micro et pas il y a Félix dit bien. Eh ben voilà, merci. Miko koma na suka ya to bouger bango ya lelo. Vous avez vu comment est-ce que motocycliste ba pesi ba détail na bango contenu initiative taxi moto awa na Kinshasa. Toloba ke ezali ba ndeko na biso ya baluba nde ba kina initiative ya taxi moto awa na ville ya Kinshasa. Et puis boyo komona comment est-ce que ba ekolo nyonso ba eko s'intégrer na kati ya initiative ezali parce que babi eloko malamu yango wana nde batu balandaka elikolo banini tokomi kokoma na suka tosali ba enquête tosali ba recherche tokomi tina niveau ya pêcheur ya roulage ya ville kuna tozalaki na ba colonel tosolo na bango malgré bazaki moins difficile ya ko diffuser bango na ba télévision pe na ba internet balobi que non batu ya moto to ba motocycliste ba se conformer na ordre ya code de la route kina Mariano kuna papa di Saint-Pierre a interviewé ki ba motocycliste kuna ba pesa ki ba point de vue na bango bomona ki pe mama Sivi Imani Kita notre confrère ye pasaki kuna concert azaki na université Kapela pona